Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Tournoi Nabiso Ekobanda le 18 juillet Ekosuka le 28 août il y a 2022 Oyo, mais Ekosala organisé très bien parce que Papa Nabiso a déjà responsable Mokaza élevé et puis à Tomboli ba jeune ya Kalamu et puis on a yolo site Tomboli to sepeli pour événement to Beteli Maboko. En tant que notable ya Kalamu, Tolingi pendant les vacances to encadrer jeunesse na biso. To encadrer jeunesse parce que jeunesse nde ezali espoir de demain. Na yango to décider to organiser tournoi monene o to bengi tournoi professeur docteur Dan Kuba pona ko sepisa ba jeunesse na biso ndenge oza komona. On a encadrement na bango parce que jeunesse est avenir ya mboka. C'est ainsi du 18 juillet le 28 août to organiser masano ebele na kati ya Kalamu na ba terrain nyonso oyo ezwami na Kalamu. Na terrain ya Ekankar awa place tozo kosala reportage oyo na terrain ya EP1 Kauka oyo babengi ex Mbelekete na terrain ya Kamina pe na terrain ya district ya Matonge place oyo to sala ba activité ya Nzango pe ba triple saut to sala ba activité nyonso tout oyo ba jeunesse ba sepelaka nango pona encadrement na bango na tina na yango to bengi yango olympiade. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.